boye alinga lo ba très important c'est mieux madame nangai ngena kamati na che madame nanga ba sola na ba koti conférence mais madame nanga tangu Manuel a koti akokaki te azana maîtrise te on a fait Sabino vraiment vérité na zappe na enregistrement nango na fa na enregistrement liso ya comme na fait Sabino mamoko madame nanga kokite abandi ko finga siko Manuela na français mbala moko les défenseurs en Congo au lingi nini muto ba refouler bien sûr au seka ba refouler mais au lingi nini en fait so bi ba refouler oui mais pourquoi on continue ko landa eti na Congo yebisanga au lingi da bandi ko finga mbala moko Manuela sali voice moko ya mabe ola a fingi ngai mbala moko na voice a fingi moi sinanga te ma fingi nga finga na voice tanga finga voice ana na yoki yango ye moko mazo mtatinda ngo epananga na jango na supprimer yango mbala moko azongele pa ena ote ena boyeboy azu ena sko na moral pona nini souci nezaki to bongisa ayeba ki garder les défenseurs abimi boy ba matière ko bima ozo mande problème ezalaki ayeba que les défenseurs abima il faut na sauter premier na zoyer to solola to bongisa ayelinga suje kizengi na je kizengi wana yango ye to bongisi abando bangate le défenseur to tika makambo wana ope na zolo ba o Angelica na registre yango toujours na sana na téléphone nanga na to ba mabno so na ba preuve lokwa bango nyonso groupe la bango nyonso bazana ba preuve te bango nyonso ba juba blotu ba so ba na ba preuve te menga o na zolo ba oyo na sana ba preuve nango soki nde commence à chetembe ne to rocha su ba preuve nango boyoka on a zoloba abandi ko pekisanga que non le défenseur to ça sous live té ngalpe na ça sous live té ko sala té boyeboy ngape siko Angelica ndeko nanga mwasi problème na ngezaki na niveau nini nga na zongi nazana ba problème yebisanga Angelica est-ce que o ezaki important pour nanga ezaki mwasi nanga na bana nanga ona mama nanga na tiki na poto ou bien makama manela mutezaki important pour nanga kilo que c'est important ça mwasi voilà ezaki mwasi nanga na bana nanga Angelica nazalaki obligé à éviter d'abord ba problème ba moni oye na Congo ba moko bandi ozu d'abord ozana bona ba problème o bandi les sous kaka mamo ba live mbala moko bubu bato ba moni lokwa mutu ozo réfléchir te dans il fallait na éviter d'abord eloko wana na ndimi nanga vraiment proposition na vandi tranquille azu numéro nanga atindi yango e pa soit disant mobali na ye botamba atindi yango pa botamba même ya botamba ne na solo bano boye na za nango na enregistrer na enregistrer ki mbala mo botamba bandi koloba oh na bona bana benga opana menacer yo mais après wana mutonga ezo sanga suke o te kundo za boyo za na Congo yo nenka na boma moto no nenga so ka kete bo boma moto bo se bo zalaki ensemble bino mi balé donc botamba pona okota na ba détail te botamba c'est rôle à jouer qui le jour ana a fingaki ngate parce que na ko conseiller makamute a fingi ngate a menacer ngate mais problème na ezalaki ayaki dans le calme pour na ebisanga ka le défenseur bo bongisa na Manuela ko sala live te eloko moko te bo bongisa za mutu na yo bo umeli bo sali makambe belé bo bongisa ngape na yo keli na ngaye na bomi moto na bongisi na sens nini mutu na mutafa na ndenge na ye bu Manuela bandi ko proposer nga siko ye moko ke non déjà que non place aux awana na habiter so eza bien ngana ko na ba batu na kuna na ko solisa bango ba chope place bien au vandi tangu ska lobi bongo na bengi so oncle nanga parce na mita na vanda na oncle nanga pour bien na hôtel ou na vanda ki to mais na so mo bière moko wana ezaki côté ya ba côté kuna kaka bu to na réussi oncle nanga bi nani fi oyo abimisi ma na internet na oncle nanga za mutaki te mais tout ninga quand même soki fi wana o abimisi ma capitaine ebise e alobi nanga c'est mieux kutu sonda ko ezalaki te ola lata na balabala soki ba hotel ezalaki te ola lata na balabala ko kende te ko pesa sous confiance te ndomoni na yaki sko yo ko éviter et comme a comme benga pe na téléphone o mona vandi muke bo benga le défenseur c'est comment ba publier na nyoyo ba publier c'est golene bo nga bi ya solo avant de kamata benga bu eloko wana eleki ya natala boye ena mtapesa nga conseil na le défenseur Manuela zaka na parole moi loba yeso ça sali rando na mutu ata bobongisi tondenge nini azaka dana ena mutu na tonde ba lobe mo blo mo ndenge wana ya na zoka on lokola blague natala ka boye bu batinde linga lien Manuela Martina live
azo finga lisusu donc ngolo bake tout o eleki o ngana za ko passer na moment o ba moment difficile na zo passer na minute oyo ezolobela Manuela elo côté selon Manuela asili sa vie na ngati na suka même atani na zaki na so na zaki atana ba 40 ba 110 kg na tika na 80 kg na minute o Manuela ezo sale passe Manuela souci neza na comme type na peser 10 kg to la suite na kufa ba kundanga après a libérer ngai tandis que ngana yiba Manuela nzoto te na yiba nzoto te Manuela aya ye moko Manuela ya komitika ye moko na draga Manuela te Manuela ya komi pesa ye moko eloko ni sala na comprendre que Manuela azana besoin nanga to kutana na Bruxelles to ezaki jour oyo na yena madame nanga jour à réunion ya F victime réunion papa bato ambela na kati bu to tiki ba papa di na kati ya tellement libanda nga pe na tel banda ye maman ale dépenser to pesa ni mota sala kwa mutu moka ya mbinga bu akanginga na bakote kuna atouchenga na bakote kuna atouché on a fait ya na ebi ke Manuel atana live oyo nazana lisola lokuta na obetela ete parce que na minute oyo na posa ya ba je wana kutute Manuel atona bimi libanda na kuti atemi libanda to bando so la bwenda na ye na sala kwa mutu mona pese mbote akanginga boyenga pe na kangena tala bwebu akanginga na ba kote wana na moni boyenga na tebenga mais mutongo to eka na cadre boulot amoni nga pe na ye pe na madame nanga mais asali geste wana ndene yo comprendre que moi na maya azala ki intéressé na les défenseurs ozo papa ndenga na yo comprendre parce que muto az intéressé jamais la première fois amona yo a ko kango place wana jamais wana pour rien au monde jamais na ne sala milanga te ba draga na bangonga mais moi si la première fois tout monana asala nga geste wana eza Manuela tanga salingango asalingango pe boyenga pe na zapeli bendete na ningani pe mwa muke ozomona ndete yaki siko ko développer bongo ba to koti pe na ma ba détail mususu parce que omoni pona ko ba vérité Angelica eza na ngote ke ko sekaye mais ngai moko na yebi ke Manuela aza mwasi a soif ye problème a soif des obomaye parce que talaka muta koma na niveau que abima vemana ena kitata bazana boîte de nuit à Dajoana ena tika na kati emoka bima libanda brisque boy ayo kutaye bazolia imbanga na mbala na ex ya ena na lobi bien na ex ya ena azolia Manuela sko mbanga azo akwambo to benga kolia mbanga to benga ko s'embrasser na libanda wana na entrée ozo comprendre babiloko wana ya sala ka yango wana babiloko sala ka yango wana donc eza nango ndenge na ye tanga sa eloko wana ngape na comprendre ke eza bongo ya sikoyo na ba makambo lelo o Manuela lobi oyo abimisi na internet ke non apporter plainte alobi ke te na sala ki yango sans nzambe na ngai ya to ba nzambe na Congo toke ati alobi kuna na poto ba affiche quand même na live non aba affiche quand même na live ya siko to ke détail to so ne pailo so na ngaba naloba yango yoka ba détail na nga ya omoni na minute oyo pona tozala bato yo na ba place nyonso oyo le défenseur alala ya plainte wana eko baluka contre ye parce que ngane naza boye likambo oyo na otika ngo te na vie nanga na kotika yango te pourquoi omoni na baote na poto Angelico za mwana poto bato ba Holanda biso ba Patrick bana bato mingi baza awa bayebi na poto ndenge tambolaka soki on s'enregistrer na hôtel moko yebango ke ba chiffre tikalaka voilà yo kanisa ke o gagner les défenseurs au sauté premier dans la police mais yeba que tu utiliser au moins 4 hôtels ngana yo 4 hôtels différents pour les défenseurs à Yebi. Je dis bien 4 autres utilisés. Est-ce que dans l'hôtel on a une sona et zangi ba caméra de et abi balé na ngaloba na ba hôtel nyonso wana ezana hôtel ya mukete. Ezana hôtel ya mikete. Bon tout na ena ki tata muta sala ba réservation wana a Yebi. Eza ba hôtel ya mikete. Eza ba Pullman. Nazo beta li solo ya ba Pullman. Voilà, ba Pullman. Donc ezana ba caméra de surveillance au but.
Nana bana ko futa hotel wana. Ngai mokoti. Ah d'accord. Te pour na ba hotel vraiment na loba vérité, ngai na futa ye pas futa. Vous comprenez? Ye pas futa. Mais bablo msu neti ba o ba na ba parking na ba pona voiture na ye na futa. Nga les défenseurs. Asombe akabela nga bag moko bago fali pour palata kana. Les défenseurs pardon, on continue. Nana tout na ba hôtel on la son préservatif bien avec préservatif. Faut qu'on détaille nous sur wana. Les défenseurs. Bon. Angelica. Oui, 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 je suis capable, Namonio, s'il te plaît. Ok, continue. Pardon, côté wana. Oui, moi pour un respect à madame Nanga, peut-être on ne sait jamais, on a dans live, il est pas dans TikTok, on ne sait jamais. Na respect à madame Nangai, maman bijou na vu bon. Et bon, toi qui ma place wana mouké. Bon, et là on a ngana lubango wana. Likolo nango siko nanga ba mambwana o ba simple ba toke place na te mais na place on a lobi ke to kenda ba 4 fois na mais défenseur posant la question mbaye no ya moi sinon on te pose maman ba hôtel 4 fois ndeko nanga non moi c'est déjà yebi vérité ma comme déjà baby moi c'est ça ko yeba Patrick ah yo ça la passe mais concernant personne qui t'a concernant personne qui battre no kimi ndeko ozana ki ça battre no kimi non c'est ka kimi moni so di kambe komeli moto kana okita so di on auto expliquer biso a z bazina a ti na z na mitu yum tozana Congo banyoza na poto o concernant pesa yo ndeko batela kimia yitbe moi ça ba obingo ba yeso makamba poto betango kara yo luka solution no sanini o luka vina ozonga na poto ato expliquer biso ato lobi mokinde moni mpepo so edeki ya yo to tika na Congo le défenseur azozonga il doit souffrir donc Patrick bita ba live eza tozo luka moi lifungi biso tout otia moi mike yo moko yebi Congo ndenge ezalaka tozo tia moi bandambu to sunga ndeko na biso akozonga na yebi ça ça sungi mais alors azolo basko ndé trop et ça la mabe non mais faut appeler ça peut moi explication après ça on combien de fois ya la Angelica parce que comment défenseur ezabo comment défenseur aibo lobate oui aibi ndo loba formate aibi aza mutu ya koloba boni biso de expliquer kadinti donc obanda c'est ça mais sinon c'est non hôtel bazo hôtel 4 fois et salibiso nini et comme tout azongi Congo nini problème les azongi ni Congo akozonga ndenge nini to sungi na ndenge nini azongi Congo za comme na vie privée ne soit boy koloba ah c'est ça c'est comme un hôtel José na chérie bon ça mon hôtel 5 fois 4 fois il tenait c'est on peut appeler moi c'est valeur était bisous na kei botika malamu ça moi c'est lidobi Manuela moi c'est lidobi valeur moi c'est nanda on peut valeur pété moi c'est nanda on peut s'appeler valeur té ya nda ko peut c'est valeur parce que nda ko yebise ke bango la nda ko yebi déjà vérité ya nda ko yebi ke balala bisous bébé botika malamu ah merci moi c'est nda ko déjà ayebi vérité ya makambutu ezo nana matisi batu bon matisa batu bana bon matisa batu bon matisa batu ba histoire aussi baba yeba ba fait ba demande oh voilà na moni ndira ki osuma mega nzambe choisate nzambe mega mboka Afrique kuma aka bon monia nozela ye ya nzambe nanga mboka Afrique kabo mega so ekati Figo bozo fekani na ba commentaire bozo fekani bo mitema mama ko selama okanga José ni yo José ni na sali nini bo fekani na ba commentaire Figo moninga za na momo a pas bozo fekani bah oui c'est le moment très difficile moi tout le monde t'a accepté na José nesi bobiso la wifi yekuna mega si akozo kasoma mega nyoso ça la passe nga pour la ifaka kala kata chambre après ça on l'hôtel pati koko lobate kaka ngana kata chambre azo l'hôtel nini hôtel azo l'hôtel nini aluka ndako mo futa garantie mais tozo luka mbongo non nesi mbongo ko tindela epe bazo kaki na mbongo azo ndako mo futa garantie avant et tozo izo senga mbongo Patrick kasi mbongo ko tindela epe azo kaka hôtel alors on va vie de luxe mais on vie de luxe c'était mieux avant la vie de luxe c'était en Kinavi le luxe c'était la station aluka mbongo to tinda zu garantie azu chema moko afuta ta studio aluka vi mususu kasi ngo lodo yo kandi sala bongo na mafia ça so so ma mega nyoso eza passe ça motema passe munyo nangi na poto o komi na kini kama mama kwa bwe pou et ça la passe
Et ça va bien te. Et ça m'a sorti comme ça, les babés. Le quoi, les soins manuels.